makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, bande konanga, ya koinda nde ya koinda kande tolobaka, ya kobe bande ya kobeba, ya somo pe ezali, ya mokili mawate pe ezali, bande konanga, kande na yebisaka bino, soki dossier eza eye pa na biso, tokolala te, pe tokoboya te, soki dossier eye, en tout cas, ezalaka toujours mosala na biso, toyaka epai na bino, to partageaka ensemble. Eza bongo. Lelo toye na dossier, toye na situation, toye penza na likambo. Concernant pasteur Patrice Ngoyi Mushoko, o ebela batupe abengaka frère Patrice Ngoyi Mushoko. Kande na bete la babino masolo la famille, soki dossier yé na côté nanga en tout cas na koya. Soki pe dossier ezate na ko préféré nanga na vanda. Ebela batu o balana biso. Soki bokoki ko se rappeler na elaki awa témoignage ya papa na biso Patrice Ngoyi Mushoko. Pasteur Patrice Ngoyi Mushoko abetaki lisolo ya ndenge akutana na mwasi na ye. Bien que il y a tant de personnes oyo si lelo bazondimelaka témoignage wana ba mosusu pe bandimelaka ngo te, ba mosusu balobaka na bango ke non eza vérité te. Ezana bandeko na biso mosusu o ba betelanga lisolo ya pasteur to le frère Patrice Ngoyi Mushoko na ndenge nini abalaki mama Esther, parce que selon ba explication, selon ba makambo nga ba betelanga lisolo eza que papa na biso Patrice Ngoyi Mushoko azalaki na mwasi oyo alingaki penza abala. Makambo nyonso deja ezalaki na mesa tout oye tikalaki ezalaki kaka bakende tia biloko bapesa biloko kandi bapesa biloko na bafamille ali papa na biso abala mwasi. Mais makambo kande makambo yaka kande makambo komaka kande makambo salimaka oye eyaki tina ndenge pasteur Patrice Ngoyi Mushoko ayaki kokutana na mama Esther, mama na biso international. La famille navandi nanga boye na ya komona makambo lisusu eye kokota ya papa Patrice Ngoyi Mushoko. Makambo engo eza nini? C'est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kande toye na makambo Patrice Ngoyi Mushoko, makambo ya papa pasteur. Na pesa papa Patrice Ngoyi Mushoko ba respect belé parce que aza papa moko a mi pesa ka respect, aza papa moko o totikala komona na makambo buzoba. Pasteur ebele lelo oyo basi ba bebisa musala na bango pona buzoba. Ba pasteur lelo oyo ebele bazo salela lisusu nzambe te na ndenge ifale to na ndenge isengelaki basalela nzambe. Mais soki toza na bato neti ba papa na biso Patrice Ngoyi Mushoko azo salela nzambe, azo banga nzambe e likolo nango azo respecter bato pe bandimi ya église na ye. En tout cas aza mutu moko ya ko appréciaka yango, en tout cas na bwakelaka ye ba fleur ebele po aza papa moko amipesaka respect. Soki okoti sika na chaîne na biso Étoile Inès TV, kande to okende nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango ozo s'abonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non, à chaque fois que Étoile Inès TV akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala toujours et encore informé. Vous informer sur notre devoir, oui bien sûr, eza devoir na biso o nga na koboya te na otikala pe kowanga na te pona yebike eza nango devoir na biso ya koyaka epai na bino pona koya ko informer bino yango bomona kanga na yaka toujours na lombango. Pasteur Patrice Ngoyi Mushoko biso nyoso toyeba ye penza na nzela ya kote ya te. Neti moi personnellement natikala koyeba papa Patrice Ngoyi Mushoko na nzela kote ya te, na yeba ye na banzembo.
tozalaki bana mike déjà papa na biso Patrice Ngoi Musoko azoyembaka. Na kimuke oyo tozalaki déjà toyebi banzembo papa Patrice. Na kimuke oyo tozalaki déjà tokotaki na mozindo ya koyemba ya papa Patrice Ngoi Musoko. Ti lelo tokoli tokomi pe ba mama lelo oyo toyebi toomona to continuera kaka oyoka banzembo ya papa Patrice. Likolo nango papa Patrice akomi pasteur. Lelo akomi koteya. Akomi pe na église na ya monene na ville ya Kinshasa. En tout cas église penza ya Malunga. Soki tokoya kotala ba musicien gospel ba o bayemba na ba série ya ba papa Patrice Ngoi Musoko ba tu penza o na koki koloba ke ba se retrouva ezaka ba papa Patrice papa Patrice soki ba pasteur ba papa ale moloto bazalaki oui parce que ye déjà na tango akufaki azalaki déjà na ba moyen papa na biso ale moloto ba mosusu ba mama leur mbongo quand même maman leur mbongo bango bayaki mwa sima ya ba pasteur Patrice Capin et Patrice Ngoi Musoko et puis baombo susu soki toye kotala ba papa Denis Ngonde ba papa na biso Matou Samuel vous allez justement comprendre que bango penza il n'y a rien moi souffrance ezali bazomi lukati na vieillesse na bango eza bongo en tout cas nzambe asaleli ya papa Patrice na biso Ngoi Musoko grâce. Bien qu'il y a beaucoup de gens balobaka toujours que non, papa Patrice, c'est parce que Ouera son a sungakaye, atiakaye, moi poa. Je ne pense pas. Papa Patrice plutôt Ngoi Musoko atambola na kobanga nzambe. Tolanda biso nyoso témoignage, il y a le frère Thomas Lokofe. Thomas Lokofe ya. Le frère wana aloba ni na témoignage na ye, aloba babande koyemba, mais basi batikala kotika basi te. Kindumba ezalaka na bastar ya mboka na biso pas possible. Mais soki tokotala kindumba wana batu neti ba papa Patrice Ngoi Musoko baza parmi batu bakota na babuzo ba kindumba wana te. Baza parmi batu oyo ba mipesa respect na musala na bango, basala musala na bango ti na ndenge lelo oyo azo continuer ka kosala musala. Ezala ba audio moko euti kobima ya papa Patrice Ngoi Musoko batu oyo batindelinga balobi mama Étoiline yo okotelaka papa Patrice ozalaka kaka soki bato bakomi kolobela papa Patrice yo wana koya na lombango botika papa Patrice e matie titi botika musala nzambe sikona ba audio oyo mama Étoiline koyaka koloba la famille nazwaka ba problème na yebisa bino ka vérité surtout ba émission ya basala nzambe soki ka nazolobela bato ke no botika basala nzambe kimia. Dans la plupart des cas, bato ebele bakomisaka nga nakomi neti problème. Omona bato bakomi kolatisa nga likambo ya basala nzambe oyo mutu okotelaka bango. Ezalaka question kokotela mutu te. Nga nalingaka déjà kosala analyse na nga kotia makambo nyonso na mesa. Nga nalingaka te ke no mutu asali buzoba to ya kopakola ye mafuta. Moi je ne suis pas comme ça. Nga soki mutu asali makambo bien na ye na beteli ye maboko. Soki mutu asali makambo bien te na ye na sondoli yo. C'est comme ça avec moi. Donc nga nalingaka toujours et encore droiture. Nga nalingaka batu basala oyo eza bien surtout pas seulement pour nous les Congolais mais pour na batu nyonso. Yango nga penza nalingaka eza bongo. Ba audio utu kobima ya papa Patrice Ngoi Musoko. Nalandaki yango moi personnellement. Nayoki yango, nalandi yango. Yango nazolinga bandeko na nga natiela bino pe de votre côté boyoka. Ezala te ke non mama Étoiline mutu alobaki o emataki ekitaki te. Eza ba audio nazotiela bino. Bokolanda bino moko la famille. Totikaka pe kokotiaka basala nzambe. Eza na batu mosusu basalaka ba erreur makasi. Batu mosusu lelo bakomi kosala kozwa basala nzambe neti banzambe. Yango eza erreur ya makasi obo salaka. Musala nzambe aza musala nzambe. Eza kaka canal o nzamba a utilisé peut-être oyoka liloba nzambe. Peut-être ozwa lipamboli, peut-être ozala délivrer. Mais cela ne veut pas dire que musala nzambe akomi nzambe te. Yango bokomi kolandela soki ka musala nzambe asali mwa likambo moko boye. Tala kutu basala nzambe. Tala kutu emataki ekitaki. Non. Bozalaka bongo te.
Musala nzambe aza instrument o nzambe azo utiliser. Akoki koloba mosusu mabe, mosusu akoki kozanga maturité. Mosusu akoki kosala mwa likambo moko boye. Bon juger ye te parce que ya za nzambe te. Ye pe akoki kosumuka. Mais le mal avec nous les Congolais est que biso tozwaka basala nzambe tokomisi bango banzambe. Musala nzambe aza na droit te ya kosala eloko moko mabe te. Musala nzambe aza na droit te ya komataka kokitaka te. Musala nzambe aza na droit te ya koboyaka. Soki ka ser moko a l'église aza na likambo, il faut kaka musala nzambe akende. Soki ka musala nzamba lobi o naza na tante naza na mwa makambo moko bo c'est fini. Musala nzamba ndenge nini? Biso ata soki toza na problème, papa wana istaka biso te. Je ne sais pas. Tokendaka na l'église, tozalaka na ba pasteur, toza na ba prophète o basambelaka pona biso, mais vie spirituelle na yo ya yo moko na lobaka ngo chaque jour, c'est vraiment important. Okoki kozala te ke non yo otie makanisi na yo nyonso pa epai ya basala nzambe non parce que pasteur na biso asambelaka ye akosambela parce que mutu kingandi asalaka boye ye akosala non. Oza na pasteur, oza na père spirituel na yo bien sûr, mais yo pe ezalaka na attitude ya prière. Yo pe ezalaka mutu kosambela, yo pe ezalaka mutu kobondela. Po soki yo pe oza mutu ba attitude ya prière, oza mutu pe opriaka, tu verras que y a de ces histoires. Oyo okobanda ko se plaignaka traité pa ya bato. Mais biso ba Congolais tozalaka kaka non parce que aza pasteur, il faut azalaka wana soki yo lingi aya, il faut kaka aya. Surtout na basala ba chrétien ebele o bazalaka na mbongo. Papa, nazana likambo donc olingi papa apombwa parce que yo zana mbongo aya ka kosambela. Tango pa kosambela, mosusu apesi yo prophétie et salemi lelo te. Tala ba prophète on a lobaka ya lokuta. Tala kuto mataki kitaki. Ya za zambe te, aza instrument on nzamba utiliser. Aza instrument soki yo likambo na yo nanu ezi solution te, eza problème na yete. Ya lobi on nzamba la kisi on nzamba pesi. C'est fini. Eza bongo. Sans plus tarder la famille, en tout cas na tie la bino bolandana no papa Patrice Ngoyi Musoko na boyi ko zwata na bino nga ya bino mama Étoiline na zozonga moi sima pona osala moi analyse tolanda et on se retrouve juste après. Isono semaine nga papa na bino eza bongo. Même na ndako na ngana landela ka bana. Même mama na bino pe na landela ka ye. Na telika mutu azokanga makama mama wana uti wapi na zoeba ye bien te. Akoya ko bebisa mwasi na ngai. Bongo to bongo te. Oh, nalandelaka. Isa mabete. Ezane loko moko na mokili eza facilité pona ko bandela ngo. Sapato ko kufa na ko bandela mususu. Tuka pe ko bandela mususu. Mais ko bandela mwasi libala eza facilité. Awotuna bato ba bandela pasi ba mona kabotuna. Bazana equation. Mais nzamba bokusunga bango kaka bakanga makana nzamba. Oyebi soki osufra nanu te na vie na yo okutana nanu na problème moko te. Ba pasi mususu ya bato ata azoloba mutu pasi obonomona nete azo sakana. Mais soki yo esi obela mutu, dès que mutu alobi ke mutu esu angai mbala moko yo ko réaliser ndenge nini yo souffra na mokili oyo. On a ba jeune faut bo éviter likambo oyo. Ozemisi na ngiringiri uye na bandalo, ozemisi okebo non. Ozana maloba mabe ya bato elandaka yo. Kobonga na yo ekozala facilité. Koko akomo bokolela yo mwana. Koko akomo bokolela yo mwasi ochezemi azo modiri yo. Ya ono makamusu bozo kutana nango na vie. Boyebi te bandoki eza batata mwasi te meza bino moko nde boza bandoki. Oyebi soki mutu azomona nete oza rien pona ye. Yo pe sala to misala rien. Misala rien pona ye. Boza mayele merci. Beta moko. Acclamez les rois des rois. Acclamez les rois des rois.
Bobe sala kapasi na motema, so pesa moto conseil ya malamu, mais ya omono nete omono te. Okoloba boime, au sala ngote. Quelque part yo mo ego décourager omi mona mena komi zoba o aozo anga lokola zoba lokola motu moko esala kamabe mote psote lamba boy toko kenenzela wana te mais yo zotale kabo yaka nsiko comprendre nzoka te o comprendre na yo te motu moko soko moni moto asaleli yo bolamu tango asaleli yo bolamu kokima ye te bozoka ngai il faut yo omitalaka toza na ye papa moko te touta mpe mboka moko te tozala mpe bakolege ya classe te nini ya bale mais asali nga bolamu non c'est que moto oyo makambo ezali esuki wana te nazala nano pene no observe ye ti nasalelenga bolamu oyo nini Punga ikamusaka nga miko omona moto aza na bara azomela bamasanga azomela bamakaya oyebiseki me yo okende eglise te okapa azorepondre biso nyonso toyoka biso toyabata satana biso nyonso tosambelaka nzambe ayebi biso nzambe nini osamba tosambela nzambe moko na yo te wana keba sozoloba mabe mpona moto me moto azopesa réponse te azotala kaka boye azoloba eloko moko te loba na yo kaka yo ozoloba ye azotala sala attention et puis yo mpe na motema oyebi ke moto makambo nazokosela ye nayebi te soki sokosela moto makambo ozali awa nayebi te nayebi ke wana okotombola loboko te okoboya na yo poso nalobi tombola loboko yo okosela moto makambo awa biso nyonso tokotia bilongi na se yango na vie soko omona oza na moto moko asalelaka bolamu konéglige ye te ata oyokaka moto nyonso te me litoyi epa na ye ifo opesa mpo eza nzela oyo nzambe azokotela makambo ya bien ya vie na yo zala na ye biso nyonso meme nga papa na bino eza bongo meme na ndako na nga nalandelaka bana meme mama na bino mpe nalandelaka ye natelika moto azokanga makambo mama wana auti wapi nazoyeba ye bien te akoya kobebisa mwasi na ngai bongo to bongo te nalandelaka eza mabe te eza na eloko moko na mokili eza fasile te mpo na kobandela yango sapato ekokufa na kobandela mosusu tuka mpe okobandela mosusu me kobandela mwasi libala eza fasile te botuna bato babandela pasi bamonaka botuna baza na équation me nzambe abokosunga bango kaka bakangamaka na nzambe oyebi soki osufra nanu te na vie na yo okutana nanu na problème moko te bapasi mosusu ya bato ata azoloba mutu pasi obonomona nete azosakana me soki yo esi obela mutu deke moto alobi ke mutu eswa ngai mbala moko yo korealize ndenge nini yo osufra na mokili oyo on ba jeune faut bo éviter les kambo oyo ozemisi na ngiringiri uye na bandalo ozemisi okebo non ozana maloba mabe ya bato elandaka yo kobonga na yo ekozala facilité koko akomo bokolela yo mwana koko akomo bokolela yo mwasi ochezemi azo modiri yo yaona makambo so bozokutana nango na vie boyebi te bandoki eza batata mwasi te meza bino moko nde boza bandoki
oyebi soki moto azomona neti oza rien mpo na ye yo mpe sala to misala rien. misala rien mpo na ye boza mayele merci betela mokroso Acclamez les rois des rois, acclamez les rois des rois. bobi esalaka mpasi na motema so ozopesa moto conseil ya malamu me yango mono nete omono te okoloba boye me aosala yango te quelque part yo mo ekodécourage be omimona me nakomi zoba aozwanga lokola zoba lokola motu moko esalaka mabe moto biso te lamba boye tokokende nzela wana te me yo ozotaleka boye yaka nti kocomprendre nzoka te ocomprendre na yo te moto moko soki omoni moto asaleli yo bolamu ntango asaleli yo bolamu kokima ye te bozoka ngai ifo yo omitalaka toza na ye papa moko te towuta mpe mboka moko te tozala mpe bakolege ya classe te minini ya bale me asali nga bolamu non seke moto oyo makambo ezali esuki wana te nazala nano pene naobserve ye ti nasaleli nga bolamu oyo nini mpo ngai ekamwisaka nga meko omona moto aza na bara azomela bamasanga azomela bamakaya oyebiseki me yo okende eglize te oka mpe azorepondre biso nyonso toyoka biso toa bato ya satana biso nyonso tosambelaka nzambe ayebi biso nzambe nini tosambela nzambe moko na yo te wana keba so ozoloba mabe mpo na moto me moto azopesa réponse te azotala kaka boye azoloba eloko moko te loba na yo kaka yo ozoloba ye azotala sala attention epuis yo mpe na motema oyebi ke moto makambo nazokosela ye nayebi te soki so okosela moto makambo ozali awa nayebi te nayebi ke wana okotombola loboko te okoboya na yo poso nalobi tombola loboko yo okosela moto makambo awa biso nyonso tokotia bilongi na se yango na vie soko omona oza na moto moko asalelaka bolamu konéglige ye te ata oyokaka moto nyonso te me litoyi epa na ye fo opesa mpo eza nzela oyo nzambe azokotela makambo ya bien ya vie na yo zala na ye De retour, la famille nabandi ebela bato biso nyonso toti kolanda awa papa Patrice Makambo azoloba batoli azopesa bato o batindelinga bandeko nanga balobi papa Patrice koteya na ye mingi ezaka koteya moko ya bajeton ye na mateya na ye akokaka na ye koloba bien te ezalaka ka bajeton soki azoteyaka eza neti mutu moko azalaka na likambo ya bato mosusu yango azalaka ka muke abwakaka bajeton muke alobelaka bato mabe muke alobaka bon la famille eloko na nalingi naloba il faut tozalaka honnête tozalaka pe sincère boyebi biso ba congolais yango nalobaka toujours chaque jour toza na sens na biso eza sens moko ezalaka ya mabe. Pourquoi je dis sens ya mabe? Parce que toza batu tozalaka prêt ya kojuger. Congolais soki kaka za mwa likambo moko boye na mutu soki mutu asalika mwa eloko moko boye ezanga bazobwakela jeton na oyeba te soki ezalaka nini biso ba Congolais bamakambo mosusu nga nalobaka toujours omoni soki osololaka na mutu te soki ezalaki décision ya yo moko ozwaki ke nga na mama Étoiline tokosololaka te zala na yo free eza vi na yo eza te ke yo na mama Étoiline oboya koselisa mama Étoiline olobi nga na mama Étoiline tokosololaka te mais yo moko kaka okomi kolandelaka vi ya mama Étoiline ça n'a pas de sens.
neti ngandenge na zaboye. Il y a de ces personnes, je ne suis pas parfaite. Il y a de ces personnes awo ngambo kona se retira na mona ka ke non awa danger comme kokota awa eza lisusu bien te. De mon côté, je pris mes distances. Na joie penza distance nanga. Na landela ka batu wana te. Na komi ko vivre vie nanga normal. Mutu na kwa na ye, mutu na mutu azo vivre vie na ye, mutu na mutu azo sala oya ye. Bande wana na zo landa. Tala ka biso ba mama. Donc mutu na mutu azo ke mekinza na vie na ye, mutu na mutu azo vivre vie na ye. Oloba. O sala boye, o mata ofita, okotikala komona ngate. Okotikala komona ngana nzela na yo te keno ngai wana. Na mona kia postaki, na mona nazata kuna te. Nga soki na se retira na yo na vie na nga. Na numéro na yo na ko effacer yango na téléphone na nga. Na effacer penza na tie musika soki tomona na biso na nzela. To pesa na bambote na na problème na yo te, mais soki kana moni keno awe zo simba te na moto yo na se retiraka. Na ko bandolandela ka vie na yo te. Na ko ata soki tokutani na nzela na tuna yo boni musele ozalaka bonjour boni bien c'est fini na leki nanga. Yo soki ozana mutuna orotuna nga mais vu que nga mutuna na pesa yo ba distance na kozala toujours mature ya koyeba nini ya ko répondre yo et puis na ko répondre yo na ndenge ya kanda te na répondre yo kana gentillesse nyonso. Boni ozo sala ka wapi musala kaka c'est fini. Trop simple na blingi te que oyeba vie nanga te. Mais biso ba congolais tozaka batu moko to landelaka. Pasteur Kingande sala kibuye, pasteur Kingande mataki kitaki, pasteur Kingande sala mosusu tozo lekisaka la famille. Totika kape basala nzambe bavanda kape kimia. Basala nzambe bateya te. Soki batei nga na église wana tango na kenda kinga mutu bakende koteya dans na église mobimbezaka yo. Basala nzambe bateya ka lisusu te. Botika pasteur Patrick Musoko ateya. Eza façon na ya koteya. Azo pesa na batoli, azo boki la mutu ba jeton te. Yo soki omoni ke non oza mutu mabe, ozalaka na comportement mabe kasi yo changer. Eza bongo ba mateya, eza na ba mateya musu to kendaka na église, omoni penza pasteur ateyi. Eza comportement na yo, eza vie na yo. Tango ateyi boy ekoti olobi, o ezanga. Nzamba boy, o ifona tika. C'est ça. Eza na batu mosusu kandenge papa Patrice Ngoi Musoko awuti koloba. Bazana ki songi moko neti ya koloka.